bonsoir. Ils ont dépendre de la air nini. Boza ko tala biso ndeka na lobaka chaque fois totonga Congo. Toza moko ya ba chaîne o tozo ko bakisa libanga na biso moko. Moko likolo ya moko pour construire pays tant bango bazo yiba, bazo piller, bazo détruire. Tant bango bazo tinda population bakende na enfer, bakende déjà moto za kopela na Congo, conjoncture mabe makasi, kolia na pasi, ba pasteur ba telemi bango pe baza ko sise bandimi na ndenge na bango. L'église catholique peut telemi wana, somba de chapelet, somba à 100, somba eloko boy pour nous contribuer na richesse ya pape population qui continue à souffrir. Bango pe les sous ba politiciens ya mboka na biso baza ko yiba. Tout on a Congo na lobaka eza état d'esprit yo motolanda biso oyebi déjà ndenge ezalaka à la coutume na kati ya tout on a Congo comment tika message s'abonner partager yebisa mtoza pembe na yo le simple monsieur le simple journaliste laisse lutete déjà abandi ma solo na mini du jour naturel lo tozolo bela comme l'actualité oblige tozolo bela arrivé à pape na mboka na biso l'œil ya basali ya Nzambe. Qu'est-ce que les hommes de Dieu pensent sur l'arrivée et le séjour ya pape dans la République démocratique du Congo, spirituellement, politiquement, financièrement, économiquement? Qu'est-ce que le pays va bénéficier na arrivée ya pape? Ni pays peut perdre na arrivée ya pape. Le prophète Miché Tia ensemble na yende tozobeta masolo kaka ndenge ezalaka. Moussa Nzambe, bonjour. Bonjour papa. Boniki meza. Ngolo Nzambe leki nyonso. Mais to moni ovai na ndaku lelo ezalaki mokolo ya messe. To moni ovai na ndaku okemeste oboyi ko accompagner pape. Non, ezateki na boyi moni na makambo biso to sala ba makambo ebele za différent na biso na bango. Na esaleli. Moni tango kemes ozoluka Nzambe faut respecter ba ordre nyonso epesa miwana. Et kuna ordre za nini eza que photo cha croix, photo gumba maliboso ya nini, photo sala boisko ngana osala ngote. Soki na kebongo, c'est que na que cha désordre. Vaut mieux na tikala. So kebongo c'est que cha désordre vaut mieux tikala mais to ebi ke to eloba makabiso to uta na maison mère to uta na catholique o sala ngope quand même faut gumba maliboso croix o sala pe kulusu o lia pe communion ba ozomona na zalaka kizito na bandaka yemba na Saint-Laurent wana na kizito na kuli wana na Saint-Laurent na zoape na yembi na ba chorale moni na yebi fonctionnement yango bien. Maintenant na koki kokendete parce que na yebi fonctionnement wana. Le fait que na yebi que dans la makambo so kune sala mangana osala ngote. Pour influencer pe bato musu te faut mena fanda kimia na kendete. To fonga parenthèse moko muke ya mboto zonga makambo ya pape eloko nini révolta kayo kolongwa kuna na église catholique na maison mère kolongwa kuna et puis koma indépendant to kosala ya yo moko ministère eloko e pusanga eza soso o alelaka na mutema Pierre. Bible lobi que Pierre awanga ni histoire d'une façon soit leli Pierre akanisi maloba Nzambe. Vous savez un homme appelé un enfant de Dieu face à la soso o alelaka na mutema na ye. Mais tu fais le mal loko la mutu soso ala tanga leli zo raisonner na sali mabe o na sali za mabe. Moi mutu soso alelaka na mutema na été place neza en enfer. Soso ana alelaka na mutema na c'est le Saint-Esprit. Il zo rappeler biso sur le péché. Il zo convaincre biso sur le péché. C'est ça le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit m'avait touché, tant que moto wana moli mo sante fela ikati nanga et na koka ki ko resté nde na yaki ko luka ko sala Nzambe na ngai. O monaki ke wanda ko sala mabe. Oui, oui. Mabe nini wanda osala na église catholique. Nazaki non païen. Pardon? Païen. Tant que vous avez l'église catholique elle est païen. Oui. Sur base de quoi tu as dit que les catholiques ne sont pas chrétiens, pas chrétiens catholiques. Est-ce que vous avez qui païen sur base de quoi? Non, mais là, on masanga, on a fornication, le péché, c'est pas seulement masanga, le péché, c'est pas seulement la fornication, mais le péché seulement. Nadaki na vu moro tom suya bien te, nadaki na yesouté quoi. Moi, je partais à l'église, moi, je prends pas l'alcool, tout. Mais du moins, au cause de la paix, au yiba ke loko mutute, au boumagate. Mais tom suya ne loko moko mukie, au koka kotika te.
dans Ezali. C'est ça. Et quand on sait un peu comme sango, parce que nous on a dit que ça d'ailleurs pratique en église. Grand-mère nanga kutu, grand-mère nanga zela qui a repéré na comme sango. Et mais moi nazaki appelé Konate. Mais l'église catholique on a bazolo ba. Tout ça dans la carte parenthèse F d'être spectateur to zonga na carte maso na biso ya arrivé à pape. L'église catholique on a bazolo ba que non ba binzambi bozo sala ndé sali kelelo mokilier perdre et perdre cadence nango na makambo christianisme. Non, 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 non. Catholique, baza ba chrétien premièrement. Tu peux pas être en même temps catholique et puis tu es chrétien. Chrétien, c'est celui qui suit Christ. Chrétien, tu as l'idéologie à Jésus. Il n'est pas bien chrétien. Au cause de la jamais la mort est kabiliste, koto pour la tshisekediste. Par le babongo, tshisekediste. Et ça la maté, soit opponime encore. Quand yo moko cause de la tête chrétien, kuna catholique. Donc catholique chrétien ça raté. Soit tu es catholique, soit tu es chrétien. Oui. C'est profond. Hein? Parce que yo pona aux la chrétien, toi pona aux la catholique. Chrétien. Naza de chrétien. Ce noté c'est parce que na chrétien. Mais ça la binonde ni ba critique on a besoin ka tant ozo avec fierté que tu es chrétien ba critique on a besoin ka ba binzambi ba église da bango na ba prophète et surtout tu es encore prophète quand on parle mal sur le ba prophète et tout comme ça et ça la binonde ni bol obino ba bolongo catholique on dit ma ko c'est nzambe kokoma ba chrétien ndenge lobio. Le problème est que nga et ça la ranga bien parce que comme chrétien et puis c'est une assurance, dans une assurance il y a vie éternelle. Comme chrétien que ça là que na kota lola. Ce qui est important pour moi yango que za la mocliste et même ngande na lola. Oh nyo surtout e comme na mabele na ebité mais premièrement ils a lola ponanga. Yango nde c'est ça. Mais les chrétiens, les collègues, par exemple, dans le ministère, par exemple, dans l'appel, par exemple, dans l'église et tout, comme ça, les chrétiens, les pratiques, ils ont identifié vraiment le christianisme. Là, tu es d'accord avec moi, professeur? Oui, il y a de ces, ils ont des chrétiens, il y a même des pasteurs qui sont comme des magiciens, des cultes, comme des tebele. Mais du moins, il y a aussi des appels à tambola bien. Na kata wenze nyo so zalaka vrai te nyo so peut-être zalaka faute. Na kata wenze to ba vrai bazalaka ba faux pe bazalaka. C'est de même avec l'œuvre de Dieu tout ça. Il y a beaucoup de coopérants. Wa ye musala nzambe lokwa cop. Ayebi ke na ozwa mbongo. Mais ça pe na bato baza ba appeler. Baza ba oin de Dieu, ba éli de Dieu. Oyo attaque yiwa pisuka suka fazo ngela nzambe. Neti nani oyo ko tangela biso moko to mibale avant to kanga parenthèse rapidement. Elle bosse à mibale. Ya mibale wana fonzamba yeba. Ngana miyebi ndenga. Na na thermomètre était oyo nzamba pesanga pona yeba dimension spirituelle ba sali na. Ata père spirituel na yo posa na idée te. Na bina na thermomètre était. Muto na asio na yezanga. Bon père spirituel na yo. Na bi muto na za asio. Dis-moi aux un père spirituel. Oui, j'ai un père spirituel. Dadi, le docteur Daniel Kisolo Bouya. Ah. Église na biso zana bandal na veni ingade. OK. Yosko bima na yo sala pe cop na yo. Na bima na ngate na sala cop na ngate. Moi je suis un appelé de Dieu. OK. Vision na zu yango kala. Mais église banda sala misal déjà 15 ans. 15e année na biso yango. Église oyo zo diriger. Église nga nzamba pesa nga na diriger na ngolo nzamba. Nazala ordonné ba libérer nga ba tikinga parce que Dieu m'avait nzamba banda ko benanga depuis 2001 2002 comme ça. Na bande ko boya ko longwa na église na biso parce que na noni église na biso mingi et na 2008 ndé nzambe penza ko loba na nga siko abimeli nga lobi na nga makambo et tango lobi na nga makambo ndé ko sala siko que na banda musala tof kanga no parenthèse wana na motuna oyo pour motuna oyo ndezo kanga parenthèse en tozonga siko masolo ya pape parce que yango ndé muteza vraiment d'actualité na ba père nyo surtout ya évangile. Il y a mboka na biso père nini oyo lobaka si mon père spirituel n'est pas là vu expérience ya papa oyo je peux aller na makolo na ye ko luka bénédiction to comme même fils adoptif. Papa n'a déjà zali. S'il n'est pas là bien sûr. Apôtre Roland Dalo. Ah na ba prophétie nyo surtout ezobima oyo ya ye koloba makambo.
Et les autres ont confiance pas. Oui. Mais ils ont prophète, il faut que le prophète quand même. Non, il y a le bâtiment qui est prophète, fabota, prophète, tout prophète, moi, on a lion, à lion. Non, Bissonne, surtout, il a donné les uns comme apôtre, prophète, pasteur pour le perfectionnement des saints. Ok. Donc, Bissonne, surtout, mais ma bâtiment perfectionnement. Bissonne, surtout, de peupler le royaume à ténèbres pour te peupler le royaume à lumière. Donc, Moussala, tout ça, là, Moutango à l'apôtre, à Kangamakana, pasteur, Moutango à la pasteur, à Kangamakana, docteur, ce n'est pas un problème. Tant aux autres apôtre Roland alors occupé cause à la père spirituelle na yo à coquille cause à la père spirituelle t'es mes mentor voilà cause à la paix mentor na yo et bongo ba kulutu na yo na monde la prophétie oyo bazape makasi mingi netinan fidèle téléspectateur kaka ndenge na sarabino to tikal na nukaka wana tozo continuer émission na biso to kangi parenthèse to ko fongola ngo susu tango moke neti Denis Lisa ko za père spirituel non te Denis Lisa te oh comment ça te mon père spirituel c'est le docteur Daniel à cause d'un mentor non te pourquoi te pourquoi suspense mentor va choisir sa carrière ou choisir ba qualité à mentor oyo lingi mais il pas ça ba qualité belé après ça ba prophétie pour na mboka réussi ça atondi ça ba stade prophétie la qualité te atondi ça ba stade prophétie la don atondi ça fait ba stade ce qui n'a comme luka montage à la mentor n'a pas atondi si stade c'est que n'a eu baté nzambo na osale et puis ça fait un succès quand même. Succès, la Bible dit l'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident, l'élévation vient de l'Éternel. Et si l'Éternel ne bâtit pas la maison, bato ba tonga ba osala musala punda. So kinda kuya succès na yo, nzambete mutatonga kiango. Ko tonga wana nyoso o mata, ndengo okoya. Bato ebele ndengo otanga ba kombo wana to ebaki na ba succès ba kangisa bato ba TV, ba fongolisa bato ba TV, mais lelo yo succès wana bazaki na ngoza esote. Parce que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, muto azotonga a osala musala punda. On est un prophète Miché, tia, Karaningi Balobaka, Niba Bingela Kaye, Wanizali. Donc, on a qualification par rapport à Moussala Oyo à Zali Ko Sala. Donc, une parenthèse, on a tous na sujet na biso du jour où Zali, tout bête dans Makambo, Zali actualité du jour où Zali dossier ya pape. Prophète Miché, spirituellement parlant, qu'est-ce que le pays va bénéficier d'arriver ya pape? Non, le pays, ils ont bénéficié, ma casse, c'est à niveau diplomatique. Le pays, ils ont bénéficié parce que la minute où ils le monde entier, ils ont RDC. Hollande, biso, Yoka, biso. Ça dit que le pays est banalisé sous bateau, que. Et puis, ils ont un poto, on a que na RDC, sur le tambour, là, Obomao, catholichette, salabo. Ils ont un pays, monsieur, sur le belé, mais il y a na RDC guerre, Batubabima, Taliban, Batmalala, Kaka. Tu vois? Et tant que mon papa a sali 3 jours à Zongi, va comprendre qu'il y a RDC en haut, ils ont la guerre, RDC Bongi, RDC ça bien permettre aux investisseurs, bah il y a ce qu'on s'investir. Mais d'un côté spiritualité, na monité spiritualité nini oyo ya malamu ekoya. Mais côté politique, donc c'est ça. Oh, les catholiques disent que non, Azali représentait à Jésus-Christ, c'est à moi. Représentant à Jésus-Christ. Des papes. Ils ont la Bible, ils ont l'obito bateau. Ceux qui ont la Bible, ils ont dit. Mais c'est un Saint-Père quand même. Moi aussi, je suis un Saint-Père. La Bible dit, vous regarderez mes serviteurs comme des saints. Local là-bas santo. Ils ne sont pas des saints, mais beaucoup de là-bas, local là-bas santo. Tu vois? Un homme de Dieu, c'est un homme saint. Un oint de Dieu, c'est un homme saint. L'onction que Dieu me sanctifie. C'est ça. Mais dis-moi, on a d'accord Nangaï que Pape Nengaïwana, il va bénir le pays et demain et après-demain, nous allons voir le fruit de sa bénédiction dans le sol congolais. Nous allons voir les fruits. Il y a apport naïe côté à diaspora. Côté politique, côté wana. Mais Ozobo, il y a côté spiritualité pour Nanine. C'est pas un Lucifer qui est venu quand même. Non, non, l'obit est qu'à Lucifer. Toi, tu n'es pas un homme spirituel. Je sais, naïebi spiritualité. Naïebi sûr que ils ont bénéfice mon côté la spiritualité côté positif. Exact.
Oh, papa memeli biso. Exact. Et bon, mais ça que ça les a natinani. Azo sambela nzambe pona mboka. Pour nzamba pambola mboka to eza pona nini juste. Ao sala na kaka. Mais du moins na lobi que koya na ye e fungole la biso na monde politique et ça la qui a na spiritualité. Mais na spiritualité azana elo côté o eza positif o ye ko même. Mes o azo sala kuna. Litomba lango eza nini soki to bénéficier nango ne côté du côté bénédiction. Litomba nango e kozala pa bato o bakondima bato baza na foi. Moni parce que omoni okozala wana boye yo sala makamuno menga na obelela Jésus et puis Jésus a yanolinga. Moni. Donc c'est ça. Les a pensa une importance mon côté à ma casse côté spiritualité. Mais est-ce que bino ba prophète beaucoup ça la coalition na bino parce que tout le monde na ancien testament ba prophète ba sangani ba matina ngomba pona ko luka nzambe pona mboka pona ekolo pona mboka pona cité moko. Mais est-ce que na minute oyo koya ya pape le côté spirituel, côté spiritualité, tu as un avantage de bénéficier na yango. Mais bino ba prophète, est-ce que boyuko sanganate na doyen na bino le prophète Denis Lessi, comme hier le baka il est le prophète de la nation. Bo sangani, bozu ba prophète Joël Francis, bozu ba prophète Ignos bo sangani. Bo matipe ngoma boke lukanzambe, ça pour un avantage ya mboka. Est-ce que boyuko salangote? Vaut mieux muntu na mutu luka. Déjà to sambela apo na mboka. Moni mboko chaque jour to fuka mara to sambela apo na. Moni ba biloko ko sangana wana surtout na milieu ba sa nzambe yango ndi yeme mama kambebele ya mabe. Moni okomo remarquer que ba pasteur wana lobi ba comment soina na ba TV ko bango na bango ko tchana ba poison même. O tala so ba sangani ba kengomba oyo kaka likolo ngomba na mutu moko azoya poison. Donc tant moni muninga ba ko sambela mais azo opportunité o tchele poison pas bomai. Donc c'est pas bien. Na monde ba pasteur na monde ba to wana lobi jalousie eza trop. Et puis, je ne crois pas que Bazali sous Basali Anzam. Banane. Ba pasteur au tuninga ou photo sangana ba. Denis Lessi, tu ne crois pas qu'Aza sous Basali Anzambe? La ligne au confirmé parce que tu as devant la télé, après prophète Francis Joël. Tous as été fidèles téléspectateurs, là ça n'engage que les prophètes Miché, mais qui est un vrai serviteur de Dieu actuellement dans le Congo, où il y a sa confiance pendant beaucoup d'avance. Non, vraiment, na kolobake na nyaza mosali nzamba solo na banda otanga, intel mosali nzamba solo, na na thermomètre te ya koyeba basali nzamba solo na ya lokuta. Mais du moins tozolo ba par rapport à makambo. Omoni ezana mutu mususu caractère na ye, kotala ye kaka lobi. Ezaleli na ye bozomona ke o azesu ya nzambe te. Tu vois, au moni ezana batu mususu otali obobi o aza penza na nzambe. Même ato sambeli na nte. Parce que mutu aza na nzambe, tu vas les sentir, o ressentir ngo ke oyo aza ya nzambe. O paza ya nzambe te o comprendre que o aza ya nzambe te. Est-ce que de part il y a pas tout le monde a ta bénéfice mon côté du côté par exemple homosexualité dans Katambo qu'on a vu comme une vogue makasi, lesbienne comme makasi, bestialité comme ça la makasi et tout comme ça. Est-ce que de part il y a pas tout le monde bénéficier à ta mais bloc on a ils à la banité comme lui c'est un chef spirituel quand même. Qui avait dit que ba homosexuel baza pe bananzambe? Ils ont mutu moi autant que le bango dernièrement. Il y a une réponse. Non, il n'y a pas confirmé. Non, mais ils ont mutu moi quoi lubaki dernièrement que bon c'est sûr que baza pe bananzambe. Moni. Donc il faut que tout sambela. Tout sambela na yebi que nzamba osunga mboka. Tout le monde qui pape kolongwa na mboka na yeko ki na Soudan et après Soudan Kabwani, Soudan du Nord, Soudan du Sud. Tout le monde pape na République démocratique du Congo pendant que mboka eza vraiment na guerre, mboka eza vraiment massas eza robeta na est à pays, mais na selon calendrier na yeso ki a longwe awa a okende Soudan, après Soudan a okende Rwanda. Prophétiquement parlant, quelque chose de mal se prépare pour le Congo, nous avons la binoba homme spirituel. Non, moni mboka au Congo. Ma be moko te osala na mboka o. Mboka o eza mboka nzambe. Mboka au Congo. Eza na ma be moko te oyo kosala na mboka o. Donc wana kutu kubangela ngote. Et puis mboko e kabwana te. Wana selon prophétie. Voilà.
Onzamba talisio. Mboka oyo ko. On a assurance aux OPS à président Fachi. Mboka oyo ko kabwanate parce que mboka oyo za mboka ya Nzambe. Et Fachi aza élu de Dieu. OK. Aza élu de Dieu aza muto Nzamba tinda pour la délivrance à mboka oyo. Na nzela na ye mboka oyo ko kangola. Donc c'est ça. Fidèles téléspectateurs, toujours qu'on acheminer bon comprendre que toujours tout ça en plein mot il m'a cassé dans la réalité à Congo. Fatigue et pas mais comme tout un devoir nangai le simple monsieur dans le prophète Tia le prophète Miché a devoir il y a qu'on répondre à la question Abisso par le respect aux Azalakananga et journalistes. Voilà pourquoi il s'est disponibilisé pour nous Abisso quand même tard au toye moment na ya repos mais andimi ko accorder le bisso interview au Yamoulaï. Alors nous vous assurons et vous promettons prochainement nous allons revenir pour parler maintenant en large détail une émission Abisso parce que il est maintenant d'office notre invité permanent Nakati Yato Tonga Congo, pourquoi pas dans la chaîne surtout partenaire au Baza ko Landabiso. En fait, Michel, to komina toujours qui n'est pas moké na suka. Soué na yo ezanini na mboka na biso après de part ya pape. Ba chrétien faut ba sala nini, ba faire confiance na pape to ba continuer ko luka Jésus Christ pour na le mal où il y a après. Ningo utolo ba non pape du côté spirituel on met la sur le côté. Non, bah chrétien faut pas continuer plus qu'au les Nzambe. Omoni mboka oyo Nzambe nde. Mboka oyo za mboka Nzambe. Et puis biso surtout zo eliki ya to tchepa ya Nzambe. Nzambe va changer makambo nyonso surtout. Seul Dieu nda okopé sa solution na ba problème nyonso mboka oyo. Bibo biso ki Nzamba tongi te muto azotonga osala musala punda. Donc seul Nzambe nda okopé sa solution na ba problème nyonso to kozana. Donc c'est ça. Tokomi na suka fidèles téléspectateurs, nous sentons que l'atmosphère commence à changer, le Saint-Esprit descend, tant que Bandabara, Baba, Wana, prophète, et vous savez, on croyait quand même à parler en langue. Oui, oui. Et ça, donc. Oui, je crois. Sa Bible lobby, c'est lui qui est malade. Aïe, pas Bampakalingo, Baba Sambi, la Peba Tchaï Mafuta. Bible lobby, jeune Jean, il y a Jéricho, Baïbisi, prophète, Élisée, Baïbisi, qui est mbo, qui est bien, Maïza Bolo, ma belé, Zobotate. Azui mungu ake na ngona source asopi mungu yesu azui soya sali potopoto atie na matoi ya mutu atie na miso ya mutu pe mutu amoni. Je crois à ça. Pratique nini oyo croire na ngote waniza entre biso mbale to beta masolo pratique nini oyo croire na ngote o bande ko ba prophète bazo sala ezo fingisa mikolo e ko pakola bana basi mafuta na nzoto eza même mafuta nde yango bazo salela même mafuta mesaleli Bible le bité ki mutu aza malade ya pa pakoler mafuta na nzoto mobimba. Bibi obi mutu azoya malade batia mafuta et mafuta na kotia na mutu na sambeli pona yo. Et non yo mama ya batu aye na église na yo o dongoli bilambo bandi pakole mafuta nzoto mobimba. Neti ba pratique on eza ba pratique moko mabe. Est-ce que kutana déjà na collègue na yo wana o asala kango interpeller? Vous savez nga Nzamba sala nga grâce moko ya koloba pe repesa conseil. Omoni attendez tous no boiso sali mabe pona lobelo na bangate. Dans le lobby là. Et ceux qui au lobby, bat bayo quitter au TET, bat bayo quitter. Au qui non tombe sous conséquence et corriger. Donc c'est ça. Wanezala ki lisolo ya lito yanga na prophète Tia nebi ke masolo ko beteza vraiment makasi mingi na côté prophétie na côté ba prophète parce que ba prophète baza ba auteur ba komi ba auteur et ba moi ba déraillement ba bavure rebelle na niveau ya ba église. To comme na suka fidèles téléspectateurs, botika la malamu naza na dédicace ya osala kaka epai na yo. Maman Rachel Ngoyi esika ozali na papa Kyungu na sepeli mingi na 50 kg na otiko zo nzamba pambola bino prophète eza na prière moto ko sala pona mutazo bela et tout ça. Yo zo landanga oza malade, oza na problème simba esika ozo kapasi, oza na problème simba mutema na yo. Père éternel, je prie au nom puissant de Jésus. Je déclare que les ciels s'ouvrent, la faveur de Dieu descend dans ta vie au nom de Jésus. Sois affecté par la grâce. Yosa malade, zala guéri. Yosa un problème, soit solution dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Tu as mission. On a contact avec le prophète Miché Tia, numéro Ezali. Plus 243 84 087 52 21. Plus 243 84 087 52 21. Que Dieu vous bénisse. Quand tu as contact avec le prophète Miché Tia, il y a un problème, il y a une solution. Boutika la mala moto kutani mbala sima.
Au revoir.